namo, kurera namo. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Coucou, hello, bonjour. Mbote mingi na bien soto bolinga ka maman Eliane Nitou. Na pesini ba mbote. Ba ebwe ma vie puis moko wazima, est-ce que vous allez bien? Boli bande ko nga boza malamu. Ngai ça va. Kimi ezali. Nzamba mama. Na obatela nga. Na ba kola mukeza habitude teta onza ma pesio pe ma bomo yeba na kokumisa nzambe ko pesa nzambe. Merci oyembeli epe. Tala ndenge na komange bungebu. Na ba soza mutakanda ko tala ngate ko sepena na ngaiti. Soza muta gentil tala nga po sepena. Voilà. Le naza mo liselo ko betela bino ya kolbana bino ete. Neka mo liselo mo muke ya kusana bino ya kotalisa bino ya kotalisa bino. Bobino mama Eliane Nitou naza na Congo naza na kati ya mboka Congo. Bible bino biso ete muta ko sala te aliati. Mutalia ko be na motoki na ye. Mais na yebo ibisa bino boyo. Bino ba oboza na ba famille na mboka Congo. Bino ba oboza na ba parents bazali, maman azali, papa azali. Tope yo oyo zata mususu mama azate, papa azate me bokilo azali. Yo mama Eliane Nitou ayibile lo kwasika. Komitu musate mama. Numéro na nga téléphone oyebi yango très bien. Benga na WhatsApp. Pourquoi na WhatsApp po mikolo na sana na Congo. Ah mama Eliane Nitou na fungoli La Providence alimentaire. La Providence alimentaire naza koteka biloko ya kolia. Biloko surtout oyebi ya kolia, eza awa pe maman Eliane Nitou. Par exemple, na kola kisaboye. Oza na besoin ya kosomba corne buff. Yo toza libanda okosomba ya moko te. Carton. Soit osombi carton ya muke, soit osombi carton ya munene, parce commande ka epa ya maman Eliane Nitou. Maman Eliane Nitou a nene akosala livraison. Na okende ko livrer ba deko esika bazali. Yo esika bolenga ba mama bokilo tuna mama bokilo mama akufa papa akufa lengela mama bokilo parce que bangonde atikali ba deuxième parent. Oza na posa mbili, toza na lait. Toza na lait ya muke, toza na lait OP ya munene. Voilà. Toza na modèle oyo ya milki oyo ya munene za ya muke peza na ba prix moko eza vraiment abordable soko oza na besoin o hésiter te benga maman Eliane Nitou. Peu importe place yo ozali commune yo ozali ceux qui yo commandé ka biloko yeba ete maman Eliane Nitou asala nini akokende kosala livraison esika oyo bozali. Toza na ba mayo oyo bozomona na olakisa bino boye partie oyo naza na détail. Mais dans la partie oyo il y a gros et ça l'autre côté na ko lakisa bino pe l'autre côté c'est ka gros ezali. Donc nazo teka gros nazo teka na détail.
ba mayonnaise yango obi mama tukendo livrer mama carton ya mayonnaise ya monene ezali ya moke pe ezali l'homme doit manger par le sueur de son front motoki na yo travaillez prenez de la peine c'est l'éléphant qui manque le monde na beta libanga pote na zuwa motete na motoki na yo nde ozuli futa yeah oh la vie est belle yeah oh voilà ba miliki ezango bango bavandaka oh c'est bon oyo initi bango mo bavandaka ba yebi tozala ba miliki ya modèle na modèle voilà soko commandé maman nito akosala nini akolivrer libota escale mama ebolengela babokilo bino ba ebola babokilo bolengela fanatiki reporter kotala ngati tozana oyo tobengi mafuta bomoni tozana mafuta tozana ba 5 litres tozana ba 25 litres tozana pe na ba 1 litre 5 litres eza 25 eza 1 litre pe ezali mama mose libala lingela bokilo te lingela mama bokilo soki mama za bokufu o lingeli mama bokilo po comme deuxième maman soki mama za bongo lingela mama o voilà tozala biloko ya ndenge na ndenge même ba couche pona bana ezali tozala besoin ba couche o semeki nanga botaki mwasi nanga botaki mwasi ya botaki mwasi ndeko nanga botaki mesala ya plaisir sombele ba couche bakouche ya moyo sombela mwasi ya ndeko na bakouche ba bébé ba pampers ezali au commandé soko lingi carton ya pampers oyo moni bo ya pas de souci ba carton na ba carton ezali mama nito akolivrer ba pampers ya wana bakouche ya bana ya wana nyonso yo kolinga pa mama nito ezali bi bobi kama ezali talonga nzala nyonso ezali oh mama biso sika so batini mutamusala sombaka ya muke mama ya ngoyo otinda so mutamusala somba ya mukete chez maman Eliane Neto la providence alimentaire ça sachet sucre yango oh tozana 5 kg so lingi pe 25 kg ezali ndena ya bisibino mama Neto azoteka en gros aoteka pe en détail ce que na lobi détail oh le eza détail et pas na détail yango pour gros eza na ba sac voilà. Oh, tout ça a besoin de thé. Ba thé wana oteka na ba thé eza lisusu te ba thé yango. Ba thé na biso yango yo. Olingo sombi ya munene, olingo sombi ya muke. Ya gros. Koleka munena o ezali eza ba carton. Soko lingi en gros au sombi. Maman tu namona ki oya muke wana epesa na carton na kopesa carton. Maman tu namona ki o mwa epesa na carton ezali. Maman Nita sani azo sala. La providence alonga nzara musala nga yango onde ba je na ngai. Comprendre? Chocolate bulbe c'est la banane. Margarine d'ailleurs aussi Nico Mickey toujours avec Mickey à côté. Bulbe Mickey. Za mangwe kimi margarine tu masiki margarine ta. Kimi ka ba yo kamka. Boso akande boso elango. Onde ba jeune na ngai. Ngande musala nga yango yo obutama niti yango. Donc tozana ba mateka nde tobenga kango bulban. C'est bulban. Bulben ba zo akande ba ozo elango. Voilà yango. Oyo eza détail. Soza na besoin ba carton. Olingi ba carton ya mine ba livrer yo. Olingi carton ya oyo. Olingi carton ya oyo. Nyonso ezali. Voilà, tous vraiment na nyos. On va baka ko tukuji bien ce tatu. Ma pâte, to spaghetti. Oza na ngo besoin ya ngolo. Ndenge eza boye, o to simbi eza détail. En gros pe ezali. O eza détail en gros pe ezali. Voilà. Monga ingai, esimba la picharo. Nenge pole bonga picharo ngai pe e bonga la picharo. Sombela mama carton picha, sombela mama bokilo carton picha, so balambi pondo, so bachi picharo. Bazupena Thompson basanye, basangi se pondo komi lengi. Please. Pondo mati susu, e mati le susu sentiment. Et mati sentiment. Bon appétit déjeuner yango. Bon appétit déjeuner. Bon moni yango. Voilà. So semeli mama blend wana mateka wana so margarine. Ubakiseli mama esa kwa netela.
voilà alors quoi nitela la biso mama salinye mama lié bana balie mama bokelo déjà ça koli na ye ali atama bloc kitoko ya moi mikolo na suka ali atama bloc moko ya ngebu yeleng ndem so za kuna ba nini ba nitela voilà yango oyo toza nango minene toza nango te ya minene koleka oyo pe ezali ceux qui pour linéo carton nango ya mobimba okozango sans problème olingi pe carton ya oyo okozango pe sans problème o sardine sombela mama carton ya sardine sombela famille carton ya sardine mama bokelo carton ya sardine ba sardine yango eza na ba carton toza na ba modèle 3 modèles ya sardine ezali awa eza na ba carton ezali oyo na simbeli bino parce que magasin eza na deux côtés oyo eza côté détail côté gros pay ezali voilà tozoteka en gros tozoteka en détail la providence alimentaire maman elia nit la providence alonga nzala mikolo na bakoto babi mutolia kabela motoki na yeo voilà toza pe na ba savon les coques tokola na boye bien ba savon yango wana savon les coques toza nango soki ya jaune toza nango ya rose toza nango pe na ya pembe ba carton ezali oyo eza kaka ba échantillon ndenge na yebi bino toza na tete toza na gros oyo eza kaka ba échantillon et voilà pour lelo na succès bino na mbala sima na osala nini na kolakisa bino pomoni ke na kote ba soso kutu na lakisi bino na note wana to suki na boye moi mokie pour na ki moi molonge na kolakisa bino mais na lobeli bino pa pekake chambre froide ezali chambre froide ezali o na pesi ba deux ebele bino ba bolingaka maman ile ya niti bino ba bolingaka maman ile ya niti bino ba bosipa maman ile ya niti na basoza mutakana kotala nga te po sepano na ngai te fanatique revolte kotala te po sepano ngai na mwana nzambe nazala moto akanda te ngai nalingaka koseka na mesana koseka nde epesaka bonne santé mpona journal lelo nasukisi na bokaka wana me nakosala nini nakoya lisusu kotalisa bino kolakisa bino oyo bomoni te kade nalobaka siko nde toza boye naa na Congo benganga na numero nanga benganga na WhatsApp okozwa ngai passe commande na yo so passe commande livraison à domicile tokokende kosala livraison à domicile esika oyo kotinda yo tindi moko mpe mama elia nini mama elia nini azwi biloko ake kotikela nini ake kotikela famille ake kotikela libota. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusa kumuna nzambe alimeshani bana betu boso boka matababizi. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolie Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu.